Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki fin une image motazo panza sango ya Paris partout il pona bilili tolongola e Edino image panza sango ya RDC panza sango ya Congo Kinshasa Edino image bonsoir ba image au anniversaire fête Edino image panza sango Congo talaka fuanga bien Edino image Très chers amis, bonjour, bonsoir, ça dépend de Ernini. Bokota la biso na kati ya Vision News et Panza Sangwa Congo et Dino Image Edgar Mokonzi. Wana ba fandi pembeni nanga moko diamano a Gisèle Lumba. Donc les lundi tous aboyé na mamambo la biso ya mboka te pardon, bon comprendre na message na makambu ya mboka. Mais lelo makamamboka pisa na kati tous vraiment na moi ba sujet misa totozo lobila awa, isa makambo ezoleka. La communauté na biso congolaise surtout na réseaux sociaux tozomona biso ba otozali ba journaliste ba presse en ligne mingi tolobaka o baza ba presse en ligne makambazo sala vraiment lelo tolito tuna nanu bango lokwa na yambi mibali na tuna ka mibali ndeni ezoleka poto banda liboso bonjour Edino Image Panza Sangwa Congo. Bonjour véritable diamant noir Gisèle Lumba. Merci. Tozongi Koto Vision News. Bonjour Edgar Mokonzi. Bonjour Gisèle Lumba. Donc tozane sengo ya komona mwasi ya kitoko na katikati ya mibale na ebite to kabole ndenge nini biso na Edino Image vraiment tozane sengo ya koyoka e. Merci donc debo wikinga debo vandi on a pour le makamto le bila isa ya biso ba confrère na biso ba consœur na biso o ezo les kapinda na réseaux sociaux o binono so mibale boyebi. Mais question nanga liboso za na bito za ba sujet ta monsieur za misatu to moni biso nyoso tout to landaki mwana na biso ya muke ya 13 ans to za ba maman to za ba papa tant ba violer moi à 13 ans et que muto wana bimi azo ba kinga na za mwana nani vraiment eso ça passe na mitema tout le monde a moi na réseaux sociaux muto sa moni mwana muke ndenge wana vini ko za ndenge nini akukuma automatiser to ko tuna ba on a quatre émissions to moni likambo ya barando na internet ezo leka na réseaux sociaux plutôt je dis internet vous comprenez là na réseaux sociaux les cas tout le monde a commis mutamakasi na réseaux sociaux côté à basi poto yebana to yebite diamano ra tuna bio na kati app to moni lika mususu bino mibali botikali simate mibali na ebite non na mona makamba boete na ebite na communauté mususu mais awa to moni mibali pe bakoti na barando ngana landi misu na mulandi loko moko mobali azo finga mwasi penza vraiment na ebite Willy Sionga na ebite soki pe yo sala bongo vandi o te kiti ozo sala pena na ndenge to yebelo responsable o ba do finga mosi na ebi jara mibali wate mais to banana ko tuna to bandi pa Edgar Mokonzi Edgar bino ba journaliste ya presse en ligne tango bana basi bazoleka na liboso ya bato bazolakisa ba biloko nyonso baza nango ba mbongo bino mibali elo ni bozo kanisi. Vraiment Gisèle merci pour motuna eza vraiment très important biso mibali to kansanini premièrement nga en tant que mobali naza na mwasi na ndako eke azosala ba vidéo ndenge ozobana asala ba vidéo wana na ko platé soki neta azosala ba vidéo pona a se défouler ndenge zaka se défouler na ye ndenge zaka ba masa na ye ba sona ba masa na ye nako kipe na ngate. Mais ce que na cadre ya barando na osepelate de deux mibali oyo bakota na kati ya makambo wana ba toro ba vrai jote et en plus na opeso information baza ba fojo parce que un vrai joe net Willy Sionga producteur à Nero comment c'est nanga Lydia Bangala abano sa bilo marque na Willy Sionga ponde na ebi mungala solo a autoriser makambo makana awal baki makambo sala na esa wate ou soit na ndako nanga ou soit libanda ngana okina na concept na de deux na obise lo moko na révéler secret mo peut-être yo ibité pe ba ibité songi elongwa na basi comme na mibali oui bande kona mibali bazoka makambo na zolba bazo comprendre ngo songi elongwa na basi comme na mibali torozonga wana mobali ko za téléphone pendant 3 heures de temps au sol na moi c'est bo solani torozongela wana Edino Image oui maman
tolandi toyokaki mwa biso mpe diamano asalaki songisongi ndenge olobi balobi la plupart ya bafille baosala barendre na réseaux sociaux bana edino image omoni seksi na bango balandi vraiment na pesi no modi nde bolanda biso et seksi na bango mo bato batuninga question surtout ediga mokondi songisongi kaka ndinga oturo bage songisongi za tona mibali namoni première songisongi eza ye esekeli na ye efundi zaka songisongi. Alors je sais les les véritables diamants noirs likambo yo ezongela nga peke edino bana na yo bana no ba fingisa bana na yo c'est pas que ngam na otinda bango ba kisala rando wana cela veut dire que vous en école à mabi naza na école bien omoni mwana mona na éducation na ye mais nga na éduquer bana wana bien o bazo ba ke bana nga na éduquer bango bien peut-être ezana ba posa na bango mo etinda bango ke basa na bango ba délire na bango parce que na internet au monde ba musu azo ko se filmer moko ala de na mbetu ala sa mbetu na ye ala sa ba bien na ye on ça va délire bango pe bata ba rando na ba sa ba délire na bango hein talaka bana o ba otang o baza na école ya panda sanga Congo baza bien instruit ba pe na bien ti lelo so de moni 5 étoiles de love oui donc déjà go to epimisamo couleur d'origine hein il baza talaka ba qualité ba epimisamo ba étoile d'amour je mande baza donc edino aboya wanga ni bana na ye wili sur ngasiza na wanga ni bana wana mo ke edino wanga ni bana wana te mais na lobi ke ezali ba délire na ba sala o yebi ka sa délire na ye mais boke non nenga mabe boke non na nenga mabe nga conseil na opesa na bino ka bandeko na bokola ndanga nazaki muto na toaki na bino longtemps na cadre pe bino boyebi valeur na nga pe valeur na bino alors ba makambo bokoti nango bokomi nango eza mabe makasi en tout cas bomeka otika ngo po boza ba responsable na ebite mobali nini ya koya ko s'engager na mwasi o ya finga ne ka batu. Mais ce qui est grave, on a le bien à lundi, n'a habité bino ce bolanda qui a monté, moi n'a partagé le bon à l'accès de bataille exacté, moi n'a mobile indé qu'on a bino, les balles n'a habité, les balles à poto pour le qui basse à poto des bazar ma bessi qu'on a en général bino mi balles à poto. Mon toi vendre à tes kits. Moi cité rando ana basse. Oui, na moi mobile ya bandi ko finga penza moi si, na famille à moi si, na papa à moi si. Qui va être pauvre et mta bongisa bango na mona ki mona mobali wana mona mobali wana akoza ngakulu na te mona mobali wana ki mwasi na ye donc mobali azofinga mwasi ki babota na ye mwana azoki na erreur mwasi boboti ne mwana bino mibali Gisèle na oto tout à l'heure que songi koma na mibali wana eza songi te ye moko mta ouais mais kasi ya on a lobby songi koma na mibali un vrai mobali en réalité mobali a solo o lingi mwasi non quoi qu'il arrive quoi qu'il neige qu'il pleut, qu'il neige, même si grandeur à l'ikabango est andeni, faut que vous en ayez maîtrise. Balobabe, ceux qui maîtrisent, ceux qui ont coquité, soit au kangi porte du minandao, auquel on dit banda, auquel on a mon pépino, parce que mouto déjà bobotine moana, bali wana ezali. Linga qui n'est erreur. Attends, lingi moutou n'est erreur, pas, basi peut balinga biso pe erreur. Basi peut balinga biso pe erreur. Moi si tu peux avoir ah, yo benda so na ebaki, na kwa olinga nanga yote, pour na lingo pe erreur. Il y a le quoi qui est erreur. Il y a spécial nini à ça pour moi ça mais moi ça quand même à botter les moines. Peut-être que moi ça na mon tapé c'est mon kanda. Peut-être que moi ça na mon tafan c'est na parler. Mais quand les loyo moi ça on besoin bien à lobby on est une erreur. Ma base à en côté. Mais pourquoi on me manque les réseaux sociaux? Mais c'est ça ma question, yo pesi ngazo question. Kasi on a zo pesa yende kwa na. Okala ko loba na ko me on a réseaux sociaux. So là na ndenge mo normal parce que moi ya makama bigi no bato ba skende makama ba réseaux sociaux ba premièrement ba yuma et le bien on veut king kester ba yuma ba toro parce que un vrai mobali au retraiter le kamna ndega ki mobali et le kilo niveau au bien ate intervention de kono mobali ya nga koto na petit momi zo simbate mutu nga tabo na o doser mais ok na ngoti na ba réseaux sociaux yo kasi ke no ba betelo maboko na réseaux sociaux mais yo za zo ba elobi na ngoti rambo malobani bata bon bazo discuter lobi nango mwana ba discuter ba dise année prochaine mwana wana bazanda ku moko te wana ya lobe pona bato banda ku me wana muto ofinga ke na niemo sana na erreur ke dine image je le umba na bonga ko na landa ki te vraiment je crois edine mama frère wana wa vandi ya supi na kitina vandi lokwa mto sala émission bato po bato balanda mais nga pe rebe na kaseka osala émission po balanda mais nzoka ausande ba insulte alors ba insulte moi si bongo te
faut quand même moi mutu pe ça la galère mon ce qui faut ta la pe ça la pe mutu ato meli ato ça l'état moi ça comme abe nini et ça nango raison te ya ko finga na ba réseaux sociaux parce que oyo sala ki wana eza pena mabe makasi o finga ba bêtise ozo ridiculiser na moi si pauvre ba nini mais eza pena na sens te na habité papa moi si à cause de la pauvre ou pas moi si wana ozo finga na. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Délogés à Moko. Hein? Donc l'agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a wapi. Global Express. Baki funda nyoso na lokeno na Angola. Ceux qui n'ont pas de contrat, n'a pas agence à miner été et kokende. Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano minonote. Maman le global PM Express. On bise toujours artiste Oyo, il nous a toujours battu dans la idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola, donc Patrick Malouavengi à Rara, il aura le tout. Au Day, au Fred, au Wapi, Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutami Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Frais terrien, maritime, téléphone, Edino Image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. On récupère la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, na ba poussa na Global Express près, avant na idéologie en wana. Vive l'agence Global PM Express Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso au en France, pour la reçu la déroulation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous en a toujours team de la colis, tous en a fret par conteneur, le fret maritime, on a les fret aériennes ou tout team dans l'avion. Le team de la petit colis, la colis express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, tu as un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter, tu as mis au fouti à Napoto, pour saluer Maramio sur la kin, la ndenge et à biso batapoto, pour l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde ndenge prestation et les cas qui nakin, selon goût nayo catalogue des alliés. Donc fidélité à mourir, au tien lélo, aux huiles lélo. Vitesse de diffuser. Global Express, bah côté les masses.